BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Merci beaucoup Bandeko Balandi à Bibiche Mbombo officiel, mes abonnés. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Vous informer, c'est notre souci majeur. Bino bato bozo s'abonner, ba like pe ba commentaire na bino yango eso sala biso parce que tout ça les labino le sous sala voilà. Nazochi la bino audio moko concernant Karine Mokonzi, la chroniqueuse, la star ou la zone ningisa mikolo internet en tout cas. Makambo ya Karine Mokonzi. Tozo chango awa juste mutna mutope attirer les sons naye obalobaka. Les banques zui deke chakuko sekate pour yope un jour eko komela yo donc makambo aboye surtout biso bana basi makambo aboye ça pour épée sa biso mayele ata biso te ata bano pe tokobota tozala mayele concernant makambo oyo ya libala ya Karine Mokonzi avec tout ce qui se passe. Oui, bato bakoloba ke no bino ka ba vie ya bato bino ka ba vie ya bato eza maka mususu elekana na nature eza po esala nini et enseigner biso et ça la nini ata yo tata ndeko na oya mwasi likambo boye komelie il faut que ça nini kozala très vigilante en tout cas bolanda nano et puis moi je vous retrouve tout juste après bolanda nano audio ya somo on se retrouve tout juste après c'est parti à cause ya mwana mobali yo evi kikuli mais lelo otali bolamu te ndeko na nga obandi ko finga mobali obandi obandi mobali ni mutu ya mobali na yo oyebaki te ke mutu wana ezalaka bongo tangu yo lingaka evi oyebaka te munoko na ye na misu na ye eza na forme wana yo monaki yaya omoni mado salaka bato mibali baboya na bango yo na vie mais oyo evi asali yo tu mérites parce que moi si impoli moi si alokuta moi si andumba Nandoki, bazalaka ba camarade. Mutalokuta, moi si andumba, moi si andoki. Batambola kanzela moko. Yaya koma mobali na yo moko. Tu es sorcière. Na kati ya couple, moi si azalaka na se. Moi si ataza na bomengo. Moi si atatonda ba million. Omonika ndenga na vandi na château na nga. Bomonika ndenga na vandi na ndaku na nga. Soki na lokoti mutu apusu libanda. Mutu apusu wana soka yena ndaku na nga akomi papa zo dirige ndaku na nga tous les 4 coins ndaku parce que manke na ki mutu apusu na ye aza mobali na kopesa ye place na ye ya ki mobali eloko ezoboma ofi ya Kishasa oza trop orgueilleuse oza trop lolendo alors mutu a lolendo akomona nzambe te oza na lolendo oza leloko te tu es vantard mais ovandaka na ndaku ya batu oleki vantard yaya onga mama YouTube nanda kwa batu onga nde na kanga internet ovandaka na ndako kwa batu mama onga ngande omoni kingai esali ngai ekomeli ngai lolendo munoko makasi yaya ozangi na kati ya entourage ba mama la Chine bandeko na ngata nazoloba na bino na kati ya la Chine eza na basi moko te ba maîtriser mabala baza na Chine bazate na Chine eza na basi ba maîtriser mabala te soki ezalaki na ba mama ndeto lobaka ke la Chine ezali lisanga ba mama mikolo ba mama mikuli yayo ngo perdre libala te mwasa libala na biso baso to bala te baso to zana mitwa makelemba tokoki ko to memaka vindenge moko te eloko nazo bandelaka toujours moi si lokola biso ba manuela ba femme seule ndengo finganga femme seule oui moi je suis ndumba parce que je suis pas mariée nazana mibali parce que na balité mais yo za moi si ya libala bandeko na nga ba fio bozolanda nga ba shuna yo fia Kishasa moi si ya libala na moi si célibataire to ça titre mon côté moi si célibataire tout est permis na koyi kozala na mibali na nga 10 oya yebi ya Hollande yebi aza jonanga ya France yebi a jonanga ya Amerika yebi aza jonanga parce que nazana wenza bitula nazo trier chama boko ti fiko fio oya kokwe bimi candidat à l'équipe élection batika la toujours na deux personnes bakendaka na élection comme ko tala bi ena yena ye ya maboko makasi ye pena ndenga na linga kabara mingi mais
Mukongo kufa ya kabarate me magode belé donc on a commis ko sala ko pona entre deux candidats nanga parce que na ça célibataire ce qu'on a quatre mito makelemba wana soki moko solo la bien te soko solo li bien te mbala moko ça donc babenga ngo sans pitié soko solo li bien te oza éliminé parce que oza muto makelemba oza likangu donc tant oza likangu toza na facilité oboko biloko na balabala ta na balcon po oza likangu mais tant muto komaka ke na poni muto ali kelemba o ako gagner élection akomi père aba petit akomi mobali libala ba respectaka ye na kati ya ndako ya libala eyebi Manuela kitoko te eyebi leader arando te na kati ya libala papa muto azalaka mokonzi o mato kitata tozana Kishasa ata tozalaka na poto mobali muto azalaka chef de famille mobali moko te alingaka ba botola ye ki mobilité na ye mwasa yiba ye ki mobali na ye eloko perdre libala mama impolitesse pona ba mbongo na yo mobali moko te alingaka a préféré na ye alala libanda ke avanda na mwasa impoli lokola fia Kishasa evia poni akende na yeko linga mama 45 ans ke azala na yo ujana yo mwana 25 ans mais mobala poni mwasi ya 50 ans 60 ans nengo pesa medi tondimi mais mobala préféré ye azana pédicure azana kimia azana considération azana ba valeur ke yo muto ganyaka 1 million na YouTube na ba mbongo na yo na ba million na yo evia sundoli yo pona nini oyebi valeur ya mobilité mwasi ya libala azana comportement oyo zana ngote yaya otikala jamais kozala na comportement mwasi ya libala na ndengo lingana na evi na ndenge bokabwani na envi ogardaka impolitesse na yo okoti na impolitesse na kati ya libala o divorcer na impolitesse na yo ozala toujours kana ba guerre na ona kati internet ozala toujours na ba rando na kati internet libala ekufio likolo ya rando libala ekufio likolo ya orgueil libala ekufio likolo ma peka likolo yonde kingai mwasi azalaka na posa mobali na yo mwasi azake omo na bande ko na ngomoni classe muta ko zala leka na ba ya classe ba chou il faut ko senga ba sagesse fia Kishasa senga nzamba peso sagesse banda na bota manam na mona mwasa libala kizengi boete mwasa libala yoko entale fina yo mobali na zala ki na ba affection mwasa libala zanga secret mwasa libala munoko etoboka ata mobala zala ki na posa azongisa makanisi sima mwasa bilobela na caméra oza ko beta li solo mobala zo déconner mobala koma ko bwaka ba poubelle mobali langa boye mobala zana apesa nga microbe yaya ba information nyonso wana yo beteli biso ya vie de foyer na yo nani yango ya siko ko bongisolo libala azate yo kanisi soko yeko se justifier na internet ale biso ba manela kitoko to bete yo maboko to monyo kizengi banda na bota mana na mona kizengi ya mwasi ya boete bashuna nga basa mabalo bolanda nga na lingina pesa bino ka eloko moko expérience moko par rapport ya fia Kishasa makambo sali evi yo mwasa libalo za na life nango zo landanga to souhaiter te parce que mibali na biso ba congolais mobalo akoka na nyonso na vie atikala kozala ta bota mateka Yesu mtazalaka fidèle toyebaka copine na yete à part Jésus mibali nyonso batikali na mokili atrompaka biso à cause ya mwana mobali yo evi kikuli mais lelo otali bolamu te ndeko nanga obandi ko finga mobali obandi obandi mobali ni mutu ya mobali na yo oyebaki te ke mutu wana ezalaka bongo tangu yo lingaka evi oyebaka te munoko na ye na misu na ye eza na forme wana yo monaki yaya omoni mabe osalaka bato mibali baboya na bango yo na vie mais oyo evi asali yo tu mérites parce que mwasi impoli mwasi ya lokuta mwasi ya ndumba na ndoki bazalaka ba camarade muta lokuta mwasi ya ndumba mwasi ya ndoki batambolaka nzela moko yaya koma mobali na yo moko tie sorcière
Na kati ya couple mwasi azalaka na se. Mwasi ataza na bomengo. Mwasi atatonda ba million. Omonika ndenga na vandi na château na nga. Bomonika ndenga na vandi na ndaku na nga. Soki na lokoti mutu apusu libanda. Mutu apusu wana soka ye na ndaku na nga. Akomi papa. Akomi papa zo dirige ndaku na nga. Tous les 4 coins ndaku parce que marqué na ki mutu apusu na ye aza mobali. Na ko pesa ye place na ye ya ki mobali. Et loko ezo boma ofi ya Kishasa, oza trop orgueilleuse, oza trop lolendo. Alors mutu a lolendo komona nzambe te, oza na lolendo oza de loko te. Tu es vantard, mais ovanda kananda kwa batu, oleki vantard yaya. Onga mama YouTube nanda kwa batu. Onga nde la kanga internet ovanda kananda kwa batu. Mama, onga ngande yaya, omoni kingai esali ngai ekomeli ngai lolendo munoko makasi yaya ozangi na kati entourage ba mama la Chine bande ko ngata nazoloba na bino na kati la Chine eza na basi moko te ba maîtriser mabala baza na Chine bazate na Chine eza na basi ba maîtriser mabala te soki ezalaki na ba mama ndeto lobaka ke la Chine ezali lisanga ba mama mikolo ba mama mikuli yayo ngo perdre libala te. Moi ça libala na biso baso to balate baso to zana mitwa makelemba tokoki ko to memaka vindenge moko te eloko nazo bandela ka toujours moi si lokola biso ba manuela ba femme seule ndemo finganga femme seule oui moi je suis nduma parce que je suis pas mariée nazana mibali parce que na balite mais yo za moi si ya libala bande konanga ba fio bozolanda nga ba shuna yo fia Kishasa. Moi c'est libala na moi c'est célibataire tout ça titre mon côté. Moi c'est célibataire tout est permis. Na koyi kozana na mibali na nga 10. Oya yebi ya Hollande yebi aza jonanga, ya France yebi a jonanga, ya Amerika yebi aza jonanga parce que nazana wenza bitula nazo trier chama boko. Ti fiko fio oya kokwe bimi candidat. À l'élection, batika la toujours na 2 personnes bakendaka na élection comme ikotala bi ena ye ya maboko makasi ye pena ndenga na linga kabara mingi me mukongo kufa ya kabara te me magode belé donc na komi ko sala ko pona entre 2 candidats na nga parce que na ça célibataire soko na kati wa mitwa makelemba wana soki moko solo la bien te soko solo li bien te mbala moko sa donc babenga ngo sans pitié. Soko solo li bien ten oza éliminé parce que oza mutu makelemba oza likangu donc tant oza likangu toza na facilité oboko biloko na balabala ta na balcon po oza likangu mais tant to komaka ke na poni mutu ali kelemba o ako gagner élection akomi père ba petit akomi mobali libala ba respectaka ye na kati ndako libala eyebi Manuela kitoko te eyebi leader arando te na kati libala na kati libala papa mutazala mokonzi o mato kitata tozana Kishasa ata tozala na poto mobali mutazala chef de famille. Mobali moko te alingaka ba botola ye ki mobilité na ye moi ça yiba ye ki mobali na ye eloko perdre libala mama impolitesse pona ba mbongo na yo mobali moko te alingaka a préféré na ye alala libanda ke avanda na moi c'est impoli lokola fille ya Kishasa Evia poni akende na yeko linga mama 45 ans. Que azala na yo ujana. Yo mwana 25 ans. Mais mobala poni mwasi ya 50 ans. 60 ans nengo pesa medi. Tondimi. Mais mobala préféré yé. Azana pédicure. Azana kimia. Azana considération. Azana ba valeur. Que yo muto ganyaka 1 million na YouTube. Naba mbongo na yo, naba million na yo, evia sundoli yo. Pona nini, oyebi valeur ya mobilité. Moi si alibala, azana comportement oyo zana ngote. Yaya, otikala jamais kozala na comportement moi si alibala. Nandengo lingana na evi, nandenge bokabwani na envi. O gardaka impolitesse na yo, o koti na impolitesse na kati alibala. O divorcé na impolitesse na yo. Ozala toujours quand na ba guerre na kati internet. Ozala toujours na ba rando na kati internet. Libale kufio likolo a rando. Libale kufio likolo ya orgueil. Libale kufio likolo ma peka likolo yonde kingai. Kingai ngai.
mwasi azalaka na posa mobali. Mobali na yo. Mwasi azake omona bandeko na ngomoni classe muta kozala leka na ba ya classe bashu. Il faut ko senga ka sagesse. Fia Kishasa senga nzamba peso sagesse. Bandana bota manam na mona mwasa libala kizengi boete. Mwasa libala yoko entale fina yo. Mobali langa zalaki na ba affection. Mwasa libala zanga secret. Mwasa libala munoko etoboka. Ata mobala zalaki na posa azongisa makanisi sima. Mwasa bilobela. Bilobela na kamera. Ozea ko beta li solo. Mobala zo dekone. Mobala koma ko boaka ba poubelle. Mobali langa boye. Mobala zana apesa nga microbe. Yaya. Ba information nyonso wana yo beteli biso ya vie de foyer na yo. Nani yango ya siko ko bongisolo libala. Azate. Yo kanisi soko ye ko se justifier na internet. Ale biso ba manela kitoko. To bete yo maboko. To moni yo kizengi. Bandana bota na mona kizengi ya mwasi boete. Bashuna nga. Basa mabalo bo landanga. Na lingina pesa binoka eloko moko experience moko. Par rapport ya Fia Kishasa. Makamba sali evi. Yo mwasa libalo za na life na ngozo landanga. To souhaite te. Parce que mibali na biso ba congolais. Mobalo akoka na nyonso. Na vie. Atikala kozala te abota mateka Yesu. Yesu mutazalaka fidèle. Toyebaka copine na yete. À part Jésus. Mibali nyonso batikali na mokili. Atrompaka biso. Yoma mba libalo esa soma. Libala. Yango na vie. Soko kutani na mobali ya malamu. Kosa l'erreur te ko négliger. Soki zamba piso mobali moko malamu. Abanga nzambe. Alingaka yo. Mutu azanga ba défaut te. À cause azani na ba défaut. Mais so monika que non parmi 10 choses. Azana ngo ata 7. Ata 6. En tout cas, fana na mobali wana. Pour ange, a outa likolote. Donc c'est ça. Ba zo ba chance ya mibala malamu. En tout cas, bon négliger bangote. Parce que mibala malamu baza mokie. Ya mabende ba tondi ebele na mokilo na ba escroc. Karim Mokonzi, oui, on peut la condamner. Toko lo baza dépressé, a comme ba life tongo pourquoi butumo, ça fait mal. Aza mutoye bani. Aza mutoye bani, malgré tout. Azaki na posa un jour, aza na mobali na ye. Aza divorcé te. Ozo sale, oui, aza la ki star, y a réseaux sociaux. Azo s'en foudre na ye. Mais, de ye mo sora fandi. A mona ke note makambo. Eza histoire à maman nanga nazo répéter. Eza ba lien ba réclamation ou elinga na fana libala te. Sobi olanda bi omona pe evi wana zane pe ka envoûté. Tellement ba combat pe zolanda ye. Ye pe vina eza pe ka wasa bwe. Soki mwasa komi na mesure ya ko bimisa ba secret nyonso ya couple na bango. Donc c'est que moni pe ya mingi. Maman eza pe ka compliqué maman libala oya parce que ye mo pa s'en foutre ne alingi ne ta ba conseil te ya bato. Après, ba conseil ya pamba. Donc, mon PC conseil était à faire dans la libala. Il y a un conseil wana te mobile a trompé déjà. En tout cas, pour naïso mobile a trompé bokabwani. Or, spirituellement, il faut que non, si tu as des liens que okoba la te. Ata okutani na mobile nga zantanga ndeni. Obando kutanga na mbele ba trompé. Sugo sobe olandaka makamba bo sans foudre na yo olandaka makamba boy. On s'est retrouvé au komina bana 5, ba papa 5. Biloko abwende zalaka boy. Avant non, on s'en foudre. Ce qu'on monnaie l'eau moko, et ça se répéter à chaque fois. Les camboyés se répéter. Tant la simazonga moto, oui. Au conseil là qui star, oui, qui star que non, ce qu'on longwe au longwe. On va condamner mon bal que non, bal azo tromper nga, azo tromper parce que toi tu as de combat. Et puis mon bal wana pesa ba combat. Ngana kenda ngona cadre oyo. Pour ce que na qui normal, moi signor sur l'ingate que mobile a trompé. Parce que mibali, oui, baton d'arrêté, mibali bazana bonka bongo, mibali ba trompa kaka. Moi je vous dis, c'est pas tous les mibali ba trompa. Il y a mibali musu soupé. Bazara mibali bazana bonka bongo te, il y a mibali musu bazara kan debini bozo kanisa te. Il y a des mibali bazara debini bozo kanisa wana te. Mibali peut opi ba trompa ba cité na mokilo bazali. Mais pour l'encoute il faut qu'un Nzambe, il faut qu'au-delà de tout la prière.
okoza ozane pe na ndako na so pour le tomona bato musu pe azaka mobulu ya mibali mobali azalaka vraiment ndumba numéro 1 number 1 mais na nzela losambo atikane pe kindumba mwasi na au fait mwasi na azongise na nzela nzambe. Donc c'est ça, au moins tout est possible. Ce que le bio loka kenona luka mobali ko trompenga ite mobali oyo ko kende wana soki ozaka na ba lien wana izo réclamer yo ato lingi nani a tromper au cas un jour o wana mona ke mibali baza mabe na préférer na fana nanga te mibali baza mabe te nzamba kela mwasi na mobali na ye nzamba kela mutu na mobali na ye. C'est ce que Dieu a créé. Nzamba kela muna molonga ni nae. Siko ya yo soki na nozuete na orozoeka na nzela prière. Ngelo ko na yebisa ba abonné na ngaka yango parce que nous sommes des chrétiens. Il y a d'autres choses. Oh, il faut tout ça la souka nango, il faut conseiller les gens, il faut ozongi ça va na nzela nzambe. Donc c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Na lingi bino ya trop ba abonné à Bibi Chimbobo officiel, bo s'abonner, bo partager. J'espère que mutuna mutape si point de vue na concernant makambo ya Karine Mokonzi. Bato beba condamné ye, asa papa mwana yo, il ne fallait pas, pourquoi on m'aime et tout. Ye kuto pona ya lingi ata conseil wana te. Donc il faut alobagnon soit se défouler. En tout cas, mutuna mutu j'espère que surtout biso bana basi tozwa mayele. Tozwa mayele. O beba ina mobali no ata ba lobi za star ndenge nini. Okomema makambo na réseaux sociaux te. Soko za star mobile no za starté. Soko za star moi no za starté. Mais faut tout différencier vie des couples na vie à réseaux sociaux. Voilà. Osa ka makambo bat ba mona nga po bat ba yebi po bat ba roseka mais na kuzu eriozo la olela. De komika vie na il faut chaka ke lo na réseaux sociaux, ozaka na réseaux sociaux pour se sentir à l'aise. Donc c'est Sanzambe asunga Karine au-delà de tout azam mwasi peut-être pe eloko mo ya mabeli nga ke ya ne poto ko condamner ka mobali peut-être pe eloko mo nzamba moni ke non elinga ke ya nzamba sani à permettre que baza together parce que il y a d'autres choses et ça la maranzambe yemo wa ba ke salama mais ce que za nzambe baza together malgré ba problème na réseaux sociaux malgré ba live et tout ce qui a yo et ça yo on te changer en wazate. Merci beaucoup en tout cas, moi je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye.